Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo oyo ezali flash d'info tozali kopesa na bino mpona koyebisa ete ba diaspora congolaise nyonso ezala oyo bazali awa na Europe, Amérique, Asie, partout, même en Afrique, oyo bazali kaka libanda ya mboka babengami ba diaspora congolaise, tokosenga na bino boye botika koyoka ba information oyo bato oyo ndenge tobengaka bango ete bangungi ya net oyo bazali kopesa bino ya koloba ete Tshisekedi abattre Joseph Kabila na ba point na bango bazali kopesa ya lokuta bandeko bokeba na ba intox ndenge ezali wana bandeko babolingo tozali koyebisa bino ete boyeba yango ete ndenge ezali wana selon ba sondage Joseph Kabila abattre Tshisekedi na ba écart moko ya makasi bandeko yangana toyebisi bino ete bokeba na ba intox bato oyo bazali kosala ba plan na bango po ete balinga deja ko préparer peuple mokolo ba résultat ekobima po baloba nini ete tala bakosi ba résultat biso topesaki yango po bango bazali kaka na idée ete mobulu ebima na Congo mais Nzambe akangi bizibeli oyo nyonso to azali kokanisa ete makile ekotanga na Congo azali komikosa yango na bandeko babolingo bolanda te ba maloba oyo bato bazali koloba na ba pourcentage ya ba vote oyo bango bazali kopesa ezali kaka ba jeune na bango na ba biloko oyo Roger Bongo sanzali kosala na sima ndako bino moko boyebi ete Roger Bongo sanzali moto ya lokuta boyebi ye malamu alors que bokeba na ba intox ndenge ezali na bozala calme bana ya Sisabidimbu nyonso tu ba supporter ya Joseph Kabila bozala mitema calme po ete ndenge tozali koloba boyete biso tozali kaka kotia ndembo na se po toyebi ete résultat déjà ndenge ezali wana ba sondage ndenge si ebimi Joseph Kabila abattre Tshisekedi na ba état moko ya makasi malgré na Mbujimai Tshisekedi asali neti azwa ba point ya mwa koleka me azali kaka Joseph Kabila azalaki kaka kole pembeni donc elakisi ete peuple penza alingi Joseph Kabila kabange botika kozala panike botika kotia matoi na ba pourcentage to na ba makambo bango bazali koloba o Tshisekedi a gagné tosi toyeba bango bato ya lokuta basi bayebana bozala calme ndembo na se eloko ezate. C'est l'homme qui a peur. Il n'y a rien. Papa Roger na pesi yo maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie uti koyebisa na bino ete bozala motema kokita bozala calme bolanda babilo bela oyo bato bazali kolobate
bamesana kokosa kaka na balokuta na bango yango na mpe bazali kokende na yango ti meme baresultat ese bimi bazali kokontinue kaka kokosa. Bozala calme ndenge mama Rosalie alobi ete ndembo na se bozala calme eloko moko ezali te, victoire est certaine côté na biso, donc bobanga eloko moko te po ete basondage ese ebimi bango moko bayebi ete basondage wana basi ekomaki na matoi na bango yango na basali stratégie ya kobanda kopesa pourcentage moko ya lokuta. Bozala calme, bozala calme eloko moko ezali te bandeko. Sosa Bidimbu Joseph Kabila azali ko garder kaka titre na ye, azali ko garder kaka titre na ye oyo bandaki na 2006 ti lelo 2011 azali ko garder kaka titre na ye. Ye azali kaka le tenant du titre, moto ko sabino te, moto bangi sabino te, bokeba na ba bilobela mwanza oyo bato bazangi biloko ko sala bazali ko préparer ba jeune na bango pona ko linga ko travailler moral ya ba peuple. Mais to sengi na bino bandeko bozala calme. Joseph Kabila ndenge ezali wana moto moko abotoli titre na ye azali te, azali kaka le tenant du titre. Donc ndenge ezali wana oyo nyonso bazali kosala ezali pamba. Bolanda makelele ya wenze te, bakoloba bamesana koloba pe bamesana kokosa toyebi bango malamu. Bokeba mpona ete lokuta na bango ezali kaka ndenge wana po ete toyeba bango bamesana kokosa bamesana koloba, mais makambo pe ya malonga basalaka ezali te. Bozala calme ndenge ezali wana. Joseph Kabila abattre Tshisekedi na Kamere na Kivu, abattre Tshisekedi na Kamere na Équateur, abattre Tshisekedi na Kamere na Shaba, abattre Tshisekedi na Kamere na Kinshasa, abattre Joseph Kabila abattre bango na ba grande ville nyonso. Yango wana bandeko babolingo bolanda oyo bazali koyebisa bino te ezali bilobela mwanza makelele ya wenze eloko moko ezali te. Ndenge ezali wana Joseph Kabila azali ko garder kaka titre na ye, azali kaka le tenant du titre pe azali ko maintenir kaka yango ti sikoyo. Ndenge ezali wana moto botoli yango te, bozana na mitema ya kokita ba oyo basombaki ba champagne na bango bobomba yango kaka na bandaku. Tango bako annonce victoire ya le rais nde bato nyonso boko fungola yango pe boko mela yango ekozele sengo pona bino nyonso. Pe tolobi deja libela boye bakaite Radio Zoomel 1000 e bongiseli bino deja eloko moko ya makasi mokolo bako annonce victoire ya le rais boko mona eloko nini toko projectele bino na bilili ya Radio Zoomel 1000 oyo ekoningisa bato nyonso. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger kaka ndenge uti koloba ete ba peuple boyoki bino moko ete Joseph Kabila azali ko maintenir kaka titre na ye, moto moko abotoli yango te po ete ndenge ezali wana Tshisekedi abattre Joseph Kabila jamais po ete Joseph Kabila atikie na ba écart moko ya ndenge ya kosakana te. Yango na ete bango bakomi kolela ba peuple avance pona koluka ndenge nini ya kosala lokola bazalaki deja na ba idée ya kobimisa mobulu bandakala erate nzambe aboyi yango bazali ko continuer kanga na système wana me boye baka ete bino moko nde bokosuka lokola bozali koluka makila ya peuple congolais tanga bino moko nde bokopesa ba makila na bino po ete bino bokanisi ete ba jeune na bino bozali kosala o bosalaka na tango ya deuxième république boko continuer na yango lisusu. Yango na tozali koloba ete ba peuple bana nyonso tu ya Sisabidimbu bozala calme, victoire ezali na maboko na biso. Yango na monde pesi bango kimpelekese bakomi kokosa oh babilete de vote mosusu bamoni yango na aéroport ya Njili oyo ezali na kombo ya Joseph Kabila makambo kaka ya lokuta baza ko préparer ba plan nyonso tu pona ko salir kombo ya Joseph Kabila mais pamba nzambe asi atie bino contre mire po ete nzambe amoni ete bozali bato mabe bato ya lokuta ndenge ezali wana bandeko nazali koyebisa bino ete Sisabidimbu azali ko garder titre na ye ndenge papa Roger uti koloba na bino azali ko garder kaka titre na ye ya vainqueur, azali kaka vainqueur pe ndenge ezali wana bandeko bozela toko célébrer victoire na biso kala te. Oyo
nyonso tu tozali koloba bandeko bozwa yango liseki te na banzi ete depuis tobanda radio na biso tokosa bino te mpe totikala kokosa bino te me bino moko bomonaka baradio mosusu oyo bazali koloba ete baradio oyo ya bapeuple me bomonaka ndenge nini bakosaka bapeuple yango yango na nalobi ete bozala mitema ya kokita ndembo na se bachampagne na biso tokomela yango oyo amelaka sucre akomela sucre oyo amelaka bière akomela bière oyo mpe amelaka whisky akomela whisky po ete mokolo wana tokovibre tokozala vibre na victoire na biso oyo moto moko te akoki kobotola yango bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali mpe tolobi ete bokeba na baintox bokeba na baintox baoyo nyonso bazali koproclame Tshisekedi victoire na papier na bango bazali kopesa pourcentage makambo ya lokuta bokeba na baintox bokeba na baintox bazali koya lokola bato ya serie mpe balati bakazaka okomona mpe bazali koloba neti bato ya serie nzoka nde baliko bato oyo bazali kolinga ete baboma mboka na biso malamu malamu bokeba na bango bazali banguna ya bapeuple bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci